Oui, salut à vous, chers abonnés à Esther TV. Et merci beaucoup pour la confiance et fidélité envers chaîne Bolingamingi Esther TV. Tout ça, vraiment bobo sanarate, bobo s'abonner massivement. Puis nous s'adresser na yon de nous s'abonner. En tout cas, il aura retenir parce que Esther TV n'est par ailleurs. Les chaînes chrétiennes, en tout cas, ils ont une déception de connaissance, puis na boyebi. Le quoi m'a commis liko et le bara toujours que mon peuple est péri par manque de connaissances. Maintenant, Esther TV zawana pour na ko sa connaissance na bandeko bana connaissance te côté à la parole de Dieu. Yo mutuna no bo s'abonner en tout cas s'abonner massivement pour que on rate le retourner si maramba bosso ko rata on se soit car na Esther TV. Oui, pourquoi pas na pesa merci na nzambo asali biso ngolo parce que ceux qui to lo babo eza makasi na biso te quand même eza be fort na ngati na ndambi karabo na lobi keza makasi na ngano eza makasi na ngati eza makasi ya nzambe wa salinga ngolo susu na tele maliboso na bino na pesi na nzambe wana merci et pourquoi pas na pesa merci na maman GH la famille Amani en tout cas na pesi bino pe merci bisika bozali et merci beaucoup. Oui, en tout cas sans plus tarder na masolo na biso mokalelo tozanango en tout cas makambo yo tozoyebati tozokende wapi toyokoloba makambo etali ya tina mboka na biso soki tolobeli yango te en tout cas toza ba hypocrite parce que za mboko nzamba apesi biso so to constater faille moko quelque part to constater eloko moko en tout cas faut tolobela yango parce que soki tobi tobeta yango kare ezaka mboka na biso eloko omoni mwana na mabe loko aza mwana otiki ye non olingi. Quant à nous pesambo canabiso so to moni loko bo quelque part et simbi te photo lobelango parce que zambo canabiso Congo mon pays mbo canabiso to ngara mingi RDC en tout cas yango to yeli sans plus tarder to kokota na ma selon la biso mokalelo to zoyeba te en tout cas mbo canabiso Congo salité comme partout désordre ko le cabo poubelle ole quand même esika mo foka ngazola tout ça na mopaya en tout cas outi esika mswai na soni kutu na nzela bo le kanaye yimo obeta kaka comme na obare masolo mususu makambo kutu na kuta nango na betla mino lisolo bandeko na ngai na otambo wana mutu moko ya kotala ngaza akate to otambo ani na nzela na biso to comme esika mo quelque part salité makasi on kota na masolo beni a critiquer no bareka masolo po nini salité leki mingi surtout bito beta 40 c'est maramba boy en tout cas zamboka na biso photo lo ba peu importe ba défaut to lingango ka bon photo lo bela yango makambo zo sala soni mingi na mboka na biso tambo na nzela salité ba caniveau tozoyeba te est-ce que makambo yo on se demande est-ce que l'État azomona tope azomona ti ba salita boye makambo zo salema ba mai partout par-ci par-là des maisons sont inondées tozoyeba te donc na miti comme son boule beti bino na mwana simba pao po yebite sika nini guerre ko yela fo simba ka pao tozoyeba te eza mboko nzamba pesi biso mboka na biso tolingaka mingi mboka na biso monene mabele nzamba pesi biso tozomona kuto même bateau bazoluka babimisa misu po ba conquérir mboka na biso mais nzamba aza toujours wana zobundela biso donc biso pe tozakaka wana tozosenga na leta en tout cas boka pe mwa misu aboka misu na hotel na tina na yango atika la kimia te parce que atika la kimia en tout cas passe mingi eza mboka na biso tolingaka mingi quant à nous pe ba congolais to yeba te mentalité mo tozana en tout cas pitié et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. L'État zopekisa chaque fois mbala na mbala. Basali ka niveau pour maelekela kezo ya mbamba mai bisika ndenge na ndenge pour maelekela. Mais on se demande tant que biso bato mwindu. On est toujours là, excusez-moi pour le terme, mais toujours wana pour na ko bebisa. Tout wana pour na ko bebisa. L'État za ko interpeller zo benda mato imbala na mbala. Ozo voir même ngana matina mutuka je vous dis na matina na bis en commun car ndenge zalaka. Nazotambola mo déplacement mais je vous dis mutu tozaki ni muninga na ndeko na nga congolais allié eloko na biso aboki kana mutuka Nathalie na lobi congolais en plus yoka réponse apesinga na bi mama ato wana balabati to na kata mutuka ebisinga nini omoni yango kaka lelo zamba liboso mona makambo nazangi maloba koloba je vous dis na kata na koseka nga bi seigneur congolais pona nini boy en tout cas nde toto loba makambo mboka na biso moyo to beta ngo karizate
toza toujours wana pona kolobela yango pona ko insister sur yango parce que eza mboka na biso oyo tolingaka mingi ntango toconstate babiloko moko en tout cas faut tolobela yango toujours faut tolobela yango mpe tobeta sete sur yango mais eloko tokoloba toujours na leta eza ete en tout cas atela biso nanu mpe likambo oyo ameka mpe kobwaka misu na oyo etali makambo oyo salite oyo etoni na mboka na biso en tout cas qui ne bebi sans vous mentir qui ne bebi en tout cas salite ekomi pas moyen salite ekomi makasi surtout bacommune baveni ozotala pene beske oyo aveni na lemba kuna pas moyen ngiri kutu na parlo même parce surtout commune ya Kinshasa oyo tokoloba te salite moko ya degré 0 donc salite ya makasi mingi en tout cas l'état ameka mpe kobwaka misu na oyo etali bamakambo oyo basalite oyo tozomona na mboka na biso ce n'est pas propre c'est comme si l'état n'existe pas mais l'état existe ameka mpe kobwaka misu na oyo etali na ntina na yango bakomine ebebi baveni ekomi salite makasi na soni en tout cas tutala nanu makambo pasta zolo ninga babukani bamvule beti to boyete mvule betaka partout tina bapoto mvule betaki bukaka catastrophe oya makambo ya kisasa tozelaka danger ya toyela kopesa pe ya son ame tozalaki na mbongo tocoliba bango nga nalekea mokolo wana na chango te rompoe nini mola akenotika rompoe ngaba nayebisi yo kolongwa kote ya baruti okita na rompoint na leli berosion ekatikati nabi ekatikati nza lokola bango batumba mbisi na motalaka sika boye mabulu ya somba keti soki ezoleka mawa nzambe yango moni bato badesa eseti nzambe apambola bino boza na motema monene bato balingi pays bino otali ndenge nzela eza te bazokontinue kotelema babombe me bato baliaka mbongo pays bazoleka karaka kobakisaka bajipi te babayaka kaka soyo likambo esalami non bakosa mokonzi nayebi soki satan asala mabe me satan azalaka mpe na mawa te atikela mpe mutu satan alelaka mpe akufeli mutu me mabe eleka ye satan alelaka pourkoi na pede ye satan aleli makambo eza na peyo moyen oye makambo na aloba bakapashi osolola papa toke malembe vous les bimi brisque pourquoi l'état prévenaka babato ya mike to batiaka yango mopepe bavano akozala nango 6-7 evanda na baka oyo basoutenir bato badindi makasi eya na bato misusu siko bafai na batole na bana soki esali 3 jours bakufi osololi ko omona mpe moko basovaki na mai boye kosovi wana moko tali ngai te nazoloba bato ebele ka ona eza ya bato ya quartier te ya leta kapashi moyen te azangi ya kolo ozangi ko azolobela mboka na ye tolobela mboka mabe tozoloba makambo biso tozobela nani kolo kongo nani mopaya kongo nani nde kongo eza ya bango to banani baa bapaya kongo tolobaka lali moko polele soko moni place wana okokokela eloko te tika na place oliaka mbongo ofele yango bakendaka mpe mabe naleki nalembaka mpasi naleli lemba na biso kote mokengeli mokengeli okomi na kote ya immeuble igo surtout wana na elma tika motema pasi nalobi libulu tina loketo camion ma ekoti otina batiti ondena na dindi na nzela bakongo soki okenda olukandifa otunanga te nautaki na ngai nauti nini oyo te rond point namoni musomo na rond point ndenge ebukani nazoka namoni sikoyo nalemba kote ya kaka mobutu neti embouteillage nakota lema nabima nini terminus nazwa katikati nde naye komitika na libulu nayebisi yo tina na leli amboka liboso kafe geya wana ezaka babukumese epende atina na bino nini bukumese aza lokola président ya commune oza mpe na bato otiana bachef du quartier bakotala mabe eza api bobamba libela bambongo awenze ekotaka mingonso bofutaka bampako okendaka wapi bato babutiki bamagasin bapharmacie bozwaka bamieti na bango siko botiaka yango wapi kaka kobalisa kosoba mituka. Oui, merci. Je suis sûre que Bolandi a ngona boke binyoso botali bino moko bomoni comment est-ce que salité pe makambo pasta zolo ba bino moko salité comme makasi nde to te ko lo ba l'état boka vraiment misu na hôtel na tina na yango tala ba inondation ndenge sali tala ba ndako
tala ba venizo e bana souté ba inondation et sali au moins voir même que quartier on a courir zaki mais quant à salité mai tout ça mbula soki beti pas moyen ba courir za souté électricité zate molile commis partout kine baby makasi l'état mécanique ko boka misu na hôtel na tina na yango po boy en tout cas eza soni peza mawa mingi na mboka na biso oui ezaki toujours ndeko na bino o bolingaka mingi pe bolingaka kotala mingi nga pe na lingaka bino vraiment trop na sengi na yo o partager makambo parce que na lobaki eza makambo mboka na biso pourquoi pas to lobela yango biso na tozana souci ya mboka na biso et avancer et bonga et ce que bongi avancer de tel côté moi na ba quartier saleté zate et que la fierté na biso pe honneur ya mboka na biso et c'est toujours votre sœur au bolingaka mingi nga pe na lingaka bino ya mingi to sengi o partager o aimer au commenter et que ça va bien makasi. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Ciao.